Toujours ba mamozo bimebele bakanga endoki akanga ba chance ya baninga so azotambola na bangola tsabo ba masque de vieillesse. Est-ce que na temps OP oyo meka kozala na o remarka ba biloko wana? Bon na remarka na biloko wana te parce que ngai na banda otambola na société. Bat banda otambola na société oyebite. To bazana mo moko na zo ebisa yo bisa onzi matin yo sali makasi yakolo yo sali makasi kutu o sali makasi o récit Serge na bobalana kasi moni bitumba zo sakena benda kaka tena zo zo na viona na lobi bakenda na makamani wana yango zo mona ngana zaka na Serge bana bazami kiye mapasa tika kuchama kamna mutu uzana na bana bazami kiye uzana ze docteur alobelo nini docteur alobelo nini kasi ye moko pesi tika kuchama ayebi ma docteur ayebisa ingati idenga me kulanda babilo kama idenga ko sana le ba ko changer na ba ko mabisa na ngo jeunesse qui akotika te na kozalane ka bongo est-ce qu'on a commandé ko landa epa mo ngala bobo ngala nda bobo bobo kenda banzila kilikili me bazala na bango ka baza famille bon kana minute au soit téléphone non benga bobo au mona bobo au décrocher benga Serge des fois na benga ka yamba kanike au mona stop combien d'étapes pour décrocher téléphone suzi na ngai ezala boye soki wana parmi na muto asalo mabe puis o remarquant po tozala milimo na biso ya biso bana nzambe nzamba lakisa yo soko otambola na mutu moko boye aza bien te yo ozosala bolamu nzambe aolakisa bon bango loko bazalaka na bango parfait bazala to baparfaite pourquoi ntango suzi azalaka kindoki na ye wana azosala makambo na ye kolatisa baninga bamasque de vieillesse azopesa baninga babotutu faki babenga ye baloba na ye tomona soki bawelaka mibali soki bawelaka soki nini yanga yo nayebi na nga te nga nakangaka maloba oyo suzi ayebisaka nga yango nde natambolaka nango na mutu na nga lo mwa bamasoloka nde masese onzeye bawelelaka mobali abotolaka Thérèse mobali wana sikoyo bango mo nde bakoyeba bango nga nayebi na nga te malgré na théâtre bagenre kobotola mibali mpe ezalaka nango makasi ezalaka makasi donc azalaki mpe na makambo mingi na motema oui azali na makambo ebele na motema ya baninga na ye c'est trop dur ya moninga na ye te natai komba mutu te po kombo etanga nga bomba te kombo etanga bandewa nga siko na yo tanga na komba mutu te nga nalobaka en général tosololaka naoyeba jour yango suzi azalaka na sengle na liputa asukolaka mpe nanu te tozwaka mpe na temps ya lisolo sololaka mais ezosalama yo nga nabangaka bacamarade mpo na makambo bongo mpo naoteki koloba na émission mosusu nasalaki na bino abloka camarade nanga moko likolo ya bacomportement oyo naa na yo tokendaka tobomaka njoko nga na yo okoya boye na nsima na nga obandi koloba wana eza makambo te ya mabe. Voilà, merci Nabatutu partout dans le monde à travers Concept TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance pour Pesabiso, Alex Ngandou, moi Moulouba, les Benjamin de la presse, moi na maman, on a Nzambe Nazara toujours voilà pour le conseil à Moussala. Merci de la confiance, vous continuez à s'abonner, vous partagez toujours ma vidéo, ma commentaire et ça la toujours bien. Merci à chef Fennec, Mokondi na réalisation. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo, ya papa Audace Milandou. Patrick Trifazé courant à Chine, Yaya Motobic dédicace. Encore merci na le jeune boss, le fils du pays, Apa Chamou et moi, la maman Linda, l'ingénieur Dominique Kialanda, depuis loin dans mon papa Zotel. Pourquoi pas na Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville, Motomo revient toujours à la recherche. 13 ans, je pense l'introduction à Batak, vous comprenez que Tozana, Maman Pati Melanga. Sur la par rapport à l'actualité ou à puis tu es bien comédien basa vraiment na matanga mibale ya Suzi Bantu et puis il y a papa na tsope kokodio ko ou puis atikaki biso trop sola l'actualité là tout na maman Pati Melanga chef Fennec Mokondi panza caméra tout sur la maman Pati. Bonjour ma Pati. Bonjour mon fils, bonjour. Voilà santé. Dieu fait grâce, on est là donc ça va. Déjà mes condoléances, na mono pe na tenia matanga toujours. Ah merci pareillement aussi. Toza toujours na matanga. Donc tozolela moko ya biso
oyo atiki biso mpenza oyo asali mpasi donc toza na dei Bon adei matanga bon j'irai on ndeni parce que bacomédie mpe bokufa trop bokokufa eza nango likambo ya nzambe eza ka bacomédien te na monde entier tozoka bamakambo mabe ezosalema bamai ezomela bato bacourant eza koboma moto alali ka boye akufi mabota ezobomana bakulu na epai donc eza monde entier liwa mpe eza naturel liwa mosusu nde ezalaka mabe so ekomi ya bato ya mokili me nzambe ye moko ayebi mpo makambo liwa esimbama epai na ye donc tout le monde aza mortel mais na moment oyo soki olobi kaka bacomédie na okamwa parce que y a plein de gens oyo bazokufa. Oui, il y a plein de gens bazokufa mais nalobi par rapport à bacomédien totie na mosala na bino na domaine bosala tomoni bacomédien bauti kokufa récemment ebele balandani bakombo ezazaza mo ebele me moi ntango otala bandeko no bacollègue na yo nde baotika mokili ndenge omifandela omilobela nini ezomilobelaka ke nabongisa yanga mpe nzela parce que liwa ezoya ezolaka te nabongisa yanga mpe nzela nasoigne vraiment parce que après awa na mokili deuxième vie ezali so osalaka nkolo osalaka malamu na mokili paradis ezozela yo soki osalaka mabe lifelo eza wana mpe permanent mpona bato baza na kango kuna donc conscience na nga elobelaka nga mingi so bato bakufi epuis ngai moko nayeba te likambo yango ezongaka na soki naotalamaka mingi ezoleka na mokili notala miso mpe moto azosala lolendo mpona eloko moko songolo azosala soki banini mpona ndenge azali to mpona biloko oyo aza nango biloko wana ezongaka nga na ba nakufa na nga parceke so nakufi lobi to moto ti azosala boye lobi so akufi biloko ekotelengana mpo tokende epai tozonga epai fin du monde ezalaka ezala mpe kozala donc tobongisa ezaleli toza surtout malamu na nzambe mpe malamu na bato esunga biso makasi nga vraiment tant que moi na nzambe bible ezoyebisa nga a combien plus forte naganye nyonso ya mokili oyo bongo lobi bomoi na nga eleka na kati ya kufa donc na kati ya lifelo donc état que chrétienne nameka koarrange barelation na nga na société na famille na boulot na nga bisika nazalaka mpo nayebi te lobi nayebi te tomoni lelo tomoni heure oyo mpe tomoni journée oyo ti tolala esimami na maboko ya nzambe donc voilà merci beaucoup bon ade matanga nde na loba mais ozoloba moment trop eza ya ndeko na mwasi susi bantu tozoka bamamo ezobima ebele bakanga endoki akangaka bachance ya baninga soki azotambola na bango latisa bo bamasque de vieillesse est ce que na temps ope oyo meka kozala na ye oremaka babiloko wana bon nga na remaka nanga biloko wana te parce que ngai na banda otambola na susi te bato banda otambola na susi te oyebi te soki ezalaka nini mpo ti babanda koloba makambo ya bongo ngai problème na ngai ezalaka boye soki wana problème na moto asala mabe mpe oremarke mpo tozala na milimo na biso ya biso bana nzambe alakisaka yo soki otambola na motu moko boye aza bien te yo ozosala bolamu nzambe aolakisa yo bon bango loko bazalaka na bango parfait bazala to baparfaite pourquoi ntango suzi azalaka kindoki na ye wana azosala makambo na ye kolatisa baninga bamasque de vieillesse azopesa baninga babotutu faki babenga ye baloba na ye bayebisa ye bon ya koloba ngo boya kokenda baémission koloba nde epesaka mabe suzi asa akufi na ye suzi aza so na problème na motu te asi akufi mais ezalaka malamu te bozotambola bozolia bozomela bozofinga na modèle wana esalaka mpenza bien te donc le problème ane que falaki baloba na bango bato bazali kotambola bazali kokende kolia komela nde abandaki kobwaki na bango botutu faye bayebisa ye nga naza kosoya na suzi trop so tokutani na batournage na telefone
na ndako na ye mpe nakenda nakanisa ata ba 5 fois te nakenda kuna mosusu na bakata tournage mosusu na ndenge na nga moko donc azalaki mpe na makambo mingi na motema oui azali na makambo ebele na motema ya baninga na ye c'est trop dur ya moninga na ye te natai komba mutu te po kombo etanga nga bomba te kombo etanga bandia nga siko na yo tanga na komba mutu te nga na lobaka en général na otanga komba mutu yo mutu tangi po be miso pe ezozonga po ata tolobi toloba te bande on a bozwa nga mabe ya pamba to bozwa chroniqueur na biso mabe ya pamba tango ba lamusi be mission muta tindi bala musa azate muta forcer bango ta futi bango mbongo ba chroniqueur ba lamusa ba chroniqueuse ba lamusa ba émission azate bango ba tieti ba émission na bango ko atato bombi to lo bakaka et ça lui passe parce que son muta kufi na ye esengela kene ko pema na kimia aza na demeure na ebisika nzambe ponza me mutu ayebi secret aliwe sika tokendaka esika tiaka biso wana no aza na demeure na eno ya kimia me moninga kufi ezaka oyeleke kende zonga nga sino ndo so ana suzi no so ana suzi mamni seza olubala na awate biso pe quand même lo ba olela na moninga ni wana aloba na nga yebi na été pourquoi je se comporter bon oui to solo la ka na yeba jour ango suza na sengle na liputa asukola ka pena nte to zwa ka pena ta ya li solo la ka mais zo sala moyo ngana banga ba camarade pour na makamba bongo po na te ko lo bana mission musuna sala na bina bloka camarade na moko likola ba comportement oyo na yo to kenda to boma ka njoko ngana yo okoyabwe na sima nga obandi koloba oni za makambo te ya mabe eza ko zala faux eza ko zala vrai te eza ko zala faux na moninga ba faux ami ba faux ba intime soki intime yango pour ki ba pire yango bata mwana nga dike kisanga motema ya batu ya aloba pire azalaka te mama fi milanda aloba pire azalaka te donc ezosala mawa Alex ezosala mawa oyebi ngai liba suzi elengisi ngai etokisi ngai nayebi te so mpe tashe ekitaki ngai yo mpo nazwaki mpena temps etokisi ngai nalengi ezondima te ata moto azala obela na ye bamakambo mpe na mosusu wana ayokaka wana avant de pa moninga oyo babengani ye mpona babiki azaka ndoki avant de pa oyo babengani ye mpona oyo aza kosala boye sikoyo baninga na mosusu wana oyo place bakenda babenganela suzi bayebaka na bango te bango bazaka ma bainnocente eza neti ngai moto aovanda epa na yo ovanda epa na nga so moninga obanda ovanda na ye soki ayelo bakendo nabengana oyo oza boye nga na ondima te ondima baninga na mosusu bana baproblème te eza moninga na ye moko bazala otambola na ye nde moto abebisela ye réputation na communauté na bino non soko oloba bongo c'est vraiment eza erreur koloba bongo kazalaki mal aimé parce que motema moto toyebi te po mitema ya biso nyonso tu eza kokangama mpo nzambe nde ayebi ndenge akanga motema nayebi te est-ce que moi particulièrement je le mets malgré nyonso tu naza olinga ye parce que azaki malamu mpo na nga azaki conseillère très gentille accueillante donc ye alobaka ayebi na ye te pourquoi moto wana azosala bongo ayebi na ye te mais selon moi bamasoloka nde masese onzeye baolelaka mobali abotolaka Thérèse mobali wana siko bango monde bakoyeba bango nga nayebi nanga te nayebi te malgré na théâtre bagenre kobotola mibali mpe ezalaka nango makasi ezalaka makasi quelque part ane na raison na bamamosu aloba na ye te tika la duchesse avanda tikama par rapport ande makambo yo so bakangi biso yo tozongisa mpe ka video ya la duchesse alobango ti basi bayiba na mibali mpe basala yango bayiba na basi te mpo ye alobaka basi bongo bango mibali
basala yango te basala yango mpe te donc moto aza bosembo aza te toza biso nyonso bato ozomona soki bawelaka mibali soki mpe bawelaka soki nini ya ngai yo nayebi na nga te nga nakangaka maloba oyo Suzy ayebisaka nga yango nde natambolaka nango na motu na nga nakoma kobanga motu oyo ayebisaka nga makambo mpona Suzy nabanga sikoyo Suzy te nabanga sikoyo ye nabanga ye o sikoyo bokena moninga sikoyo papa tozala mpe bato tozala bato soki okena moninga ozoya koloba bamababe mpona moninga soki mpe eza solo loba na ye mpo osunga ye osunga ame na ye parce que soki ozoloba moto mabe makambo azosala eza mpo ozosunga ye ozoyede ye soi-disant tosambelaka ozala polele mpona moninga pourkoi okangela moninga makambo na motema surtout likambo ya kitu ya kovanda kitu onenga nene na boya ngandu na nga omoni naza boye nga tosali nga mabe nakokoleka na mission te nakoka te nabanda kovanda nabanda kofinga moninga nakoluka onenga nalinga kufarafara naoluka yo nde epi na evita baproblème nalinga baproblème te mpo toza moko eloko tosala ya théâtre oyo famille toza moko oyo ya kosunga nga na vie nayebi te mosusu soki osunga te osunga meme bana na ngai mosusu bana na yo mpe bakosungaka bana na ngai bakokekutana na bamboka mobo nga mama na nga aza osala théâtre ngai yana nga manda osala théâtre leki na manda osala théâtre basungani soki oyebisanga so tobebisani tosuka wapi tokosuka wapi ya kobebisana ya modele ya boye toza mpe mikolo toza bamama na bakoko na ndako eza nini eza nini donc ça fait très mal koyoka makambo ya boye ezosala mpela mpasi tosala mpe nini toloba te me tokoloba kaka mpo toa na monde yango makambo yango mpe nango ezoleka ozokamwa kaka ozotya kaka bao aloba nde boye donc ezosala mpasi Suzy akufi aza kizela bamakambo ebele babenge sirène alatisa baninga bamasque de vieillesse epuis na bamoma maladi il paraît tournage à suka mai mo bapesera amelaka nde ekoze mpe so bamobele ke likambo ya poison mpe acct kuna na oloba nanu boye premièrement Suzy nde toyokaki na ndako epai baleki na ye il paraît te c'est vrai azalaka na maladie ya motema poumon ekomaki kovimba ye ekomaki koaffecte wana mosusu mais maladi yango abanda yango banda bomwana ndenge toyokaki nga navandi boye nazolela kuna bazoloba me te bazoloba na toza koyoka mpe nani soki botabi na basite ya bato mosusu témoignage ya mwana wana ezali oyo ya mai batiela ye mbama okoma pema nga mpe nayokaka bongo bon nayebi te l'émission mosusu nasalaki nalobaki boye mpo nga nalinga oloba makambo oyo eza mpenza vérité mpo so otuni nga nayebi ke olobaki yango ezalaki bongo nalingaka koloba makambo ezangazanga ntina te koinvente likambo tokutana na Suzy na église tovandi twandaki kotourne tozalaki ngai na nga 7e bagarre me nazalaki na litoi na nga nazoyoka kuna likambo mai wana Suzy abetaka yango ke akenda tournage mobo apesaka ye mai banda apesa ye mai wana akoma yoka bapema makasi bon tournage yango mpe atanga kombo te me nazalaki kosala tout litoi na nga ezala yango mosusu me loko aka bango baosola litoi ekoyaka kuna toseka te kisongisongi bato nyonso tuna bana mike oyo basongisongi yo mona bana mike na kati ya tikitoki te bana mike basongisongi ozomona te mama papa kisongisongi eza nango mpona motu nyonso tu biso ku tovanda baprésident biso mona baotonga mpe président ya mboka mosusu bazotonga na makambo na bango donc songisongi eza nango kaka partout donc nazalaka na nga boye nga navandi na ba mosusu nazali kolinga nayoka masolo baosolala te na 7e mai oyo wana ndeka litoi ezokende kaka kuna Suzy azali kolela mingi kolela trop mais ndenge akufi
topesaka nkolo merci parce que nzambe mutu a permettre yango donc peut-être Seigneur aboyaki kokanga ye awumela mingi na mokili po asalaki mpe vie déjà ya makasi. Suzy très belle de figure aussi bien Suzy elle a te lambe et tout ça je dis bien acha comme les garçons elle a ta baquette solo ba chemise solo donc moi c'est qui toko boya été so boye kanenga zata ne lobelo lingai donc Suzy a accueilli pesi pasi to sani a kitoko peut-être na kitoko na yewana po bato bazara kitoko mingi bazape bato ba problème ba okosila ba makam azo sala boye envutaka biso so to tambola ndeni balingaka ye bo kitoko peza ka chance te yezaka ndenge na ndenge basala ki pour muso azani pe bien azani pe na ka normal mais moi apeta ba chance na ebele preuve ne baso mi wana kata babala so tali la plupart ba pena kitoko te ya basi ba pena kitoko te mais nkolo asali ngola vani na libane pe ya bien omona donc totika na biso biloba loba tozoloba ka o tozoyoka tozoloba kana ndenge pe zolekana likana tozoloba makambo ya lokuta te ya kina zwi boye na ye pona fonde pona sa eloko mo bomona nga soki danger bomona nga nde mutu amalamu to nini ngape na otsa ngape mutu mal à l'aise pété pona oto ko tanga ba commentaire moko na sacré émission oh mama Pati c'est les qui ne botika kingani tranquille nga na tanga nga komba te na émission ata kutu chronique ya boyoki atanya nga na kotanga te nga na lobaka makambo oyo eza yumto zotanga komba bato ti kombo otanga ba komba bato owanga ni susu kombo ambela mini mibale te tikanga pardon tikanga na tanga te donc le roi le bela Suzy tozo bela kaka Suzy et sali pasi nzambe pena zwaka lokumu et ma partie côté la monde à théâtre lelo na ndenge bino bobandela kango tango tala ngo nini vraiment au regrettera au monde qui koto et marché par rapport à les bobandara musala on évolution dans l'économie bon na zara ba esengo na zara pe na mawa premièrement na zara na esengo parce que comme on a Congo ça na ba talent ya marque na marque ba talent suti lelo eza na kati ya ghetto na nebimiti nan ba bimiti donc ba congolais toza na ba talent moko extraordinaire même na théâtre même na musique et toza na ba génie donc muta ko sala pe pareil ah oui tamboli tout ça toza na ba talent moko extraordinaire kotana na komisa nzambe pe to bimisi bato bana mususu babimi bazo pe bazo ya kakaka et ça la fierté ya Congo parce que sur en Afrique bato ba 26 makamba théâtre neti Congo exactement même Congo Brazzaville ata ba finga biso nde bazana ba yebi on ke na théâtre ba nul na musique ba nul na makamba nzambe pe baza nul po Yesu Masiya azamu kiekuna côté wana ba bravo ebele na biso ba congolais mibale na mitungisa makasi parce que na bat basala théâtre kala na bat basala théâtre sikabaka bato to sala ka musala moko so bino bozwingolu makamso efungami eza na temps oyo eza nango normal to boki la ba fleur eza kitoko tokotiela ngo jalousie te neti nga particulièrement na sepelaka na kozwa ya mutu na kozwa ya muninga na kozwa ya mwana ya aleki ya mama ya tata parce que eza kaka po show eleki trop na ntango na biso nayebi te bapede mpe bazalaka na balesbien nayebi te me toyoka yango mpena nde toyoka yango sikoyo te mamisusu mpe baza kosala babiloko wana mpe abatama me alataka na ye kaka ndenge basi balataka melele kokotya ngungu te yo oza chroniqueur oyi makambo te sikoyo ya sika yango ta chapeau aoseka un jeu public ni chapeau na esali yo bien kokorde na bilamba Alex Ngwangando oh mama te mona beti yo moko eleka ma petite wana matanga me mono
donc babiloko ya mabe wana moto aza na ye parfait aza te mais tolukaka vi na malembe vi nzambe moto apesaka vi nzambe moto apambolaka oyebi lelo so yosombi kete mokolo koya wana misu bamodele wana ezoya sika wana yo ozala nango te tozala humble tolingana luka vi na malembe ozwango nga azala nanga fier na bikoki na nga ata nasalelali nanga na 16 ans ndako na nga naka fier na pema na kimia na problème na mutu te omona me akele oza no na mingi me moko kenda singa luketo kasi te yebi singa luketo te kisi okendaka basukola yo ya papa kisi oyo eleki yesu masi eza te oyebi biso tokanisaka so moto asomi motuka asomi ndako nini wana nde lipamboli ebe bato baza nango mpe ya mosusu boye baza na malade baza na baproblème mais yo omona oza na bonne santé souffle de vie nzambe opesi ofele ozoka obiki soki oza malade ozwa noka soin ana Congo mais moto ambongo wani mosusu amalade ake France tant ke mpe France kona to Belgique omona abiki te ani nyonso tu na bavi nyonso fo opesaka nzambe merci yango wana ngo tokoloba nga nalinga tozala malamu toluka vi na kimia nzambe apesaka na ye na tao na ye mais ma partie apparemment théâtre pendant ma mère parce que et comme des pommes et comment ma mère parce que papa CRHP de tout yo qui nga mo pe na komela ga ya expliquer que non babo ke limbasu avec un gravement malade nous tu as Serge bon azali na problème na mon côté ah bon là Serge c'est mon vieux mon grand frère que j'aime beaucoup après ça va conseil toi sur la vraiment hasard problématique na yebité peut-être na famille ou puis bon hasard problématique likambo kamwa ya Serge a tourné scène ya mbasu basali mbasu ya mputa ezaki mbasu yeno ya mputa a tourné nango pe film ici muta décoraki déjà moi na biso na ngara mingi ma fille chérie Alima décoraka na na théâtre so oziki to ozana likolome poli to nini to ça ba fête ye pena ako décorer neti kaka eza mamba so Alima décorer il paraît tes solo ba kusilaki Alima makambo ke mwana na profiter ateli abakeli ya Serge Mbasso maman ezo sala passe so to yebite ceux qui sont na théâtre tous ceux qui sont wapi mais ceux qui sont na théâtre ya bato azana problème batete na yebite soki mpe azalaki na nyongo soki mpe azalaki soki na likambo nini papa yango nde tozoba makambo oyo ya kobenga moto olobi na ye yoki esala moto mabe ya ndenge wana oyebi mbasu nga leki na nga bela mbasu vedi opolisi moto aza na oyo ya kotala mpo mbasu pota nango eyaka boye ezokweya mbasu elongola motu misuni ya nzoto nalobi ozoki na opota ya mokie to gira teka tozoyoka pasi soko mbasu eza liwati obomi moto te ebi ezalaki mpe eza ya njoko nga so namoni eloko mona kopike mpe nakikrisi nakoka biloko ya somosomo te nayebisani ekomi kokauka ala na profite na kende kotala ye nanga wana elingaka ye mingi me kokamwa yango ozomona lokola mpe bareseau sociaux eza mpe kaka boye ntango bakozwa ngo so bafinga so mite ya mabe kendeni mpa mite ya mabe soki oyaka na kati ya théâtre po vérification eza te toyebi te sika na soki ewuti wapi toyebi yango te mpe ye Serge nde nayebi ye ata yebi moto wana odenonse moto aloba na ye te nde nayebeli ya Serge soki moto babwakeli mbasu moto abwakeli mbasu atangi meme na théâtre peut-être na famille na bango aloba na théâtre akoloba na ye te ta niveau moto motema malamu akoloba na ye te akovanda na ye kimia po azalaka na ye boye vraiment ça fait très mal nzambe vraiment apesa biso mitema ya kochange surtout bato bazobwakela bato bambasu
ozobwakela moninga mbaso epelisaka motema neti ka akata vi na ye akufa mbala moko change ko tochange te eza nini yango nanonga no linecho mpo linecho mpo mona baya kofingela ngango banana lataki yango mpe eleki babili minene evana kuna motatindela ngai linete oyo Brigitte Mbanza motatindela ngai linete onga na soigner la relation donc tochange nzambe azomona yo atobatami wapi nzambe azomona biso atokene soki na si ya mai soki na kati soki ebali na kati océan nzambe akomona mpo biolobi Dieu est omniscient omnipotent omniprésent azalaka bisika nyonso ayokaka bisika nyonso amonaka bisika nyonso tochange bandeko nanga nazotia biso nyonso to en général tochange tochange bandeko mosusu bayaka abalibana ono bavérité bazalaka na bango na baraison on dirait pe bavérité eza mpe biso bangala toloba bavérité bangala nyonso coup de chapeau bangala nyonso coup de chapeau mpo biso totaka vérité olingi otubi nga tonga nga mpe na ye natubi otonga otubana kaka bangala to abongo osali nga mabe nalobi no papa osali nga mabe nasepeli nango te mama biso toa ndenge wana tochange totika molimo wana yase azosouffrir motima eza kopela moto chance mpe aza na mwasi moko mama Solange bafleur ebele mama Solange motema ya Serge Mwembo bafleur ebele aza na mwasi moko courageuse. Par rapport à grande projet déjà, au sein de programme pour la rouler la bande de Suzy et puis Papa Kokodo. Oui, programme ezali que programme non epesamite mais toutefois tous en organisation na biso ANTPC général ezawana ou papa aussi na tambisaka biso ezali en plus tous en commission ya obsèque ya Suzy et Papa Coco donc toujours contribuer ba mbongo donc ndenge nzamba kosunga kaka to lela bango avec honneur donc voilà mais programme boye ya boye mamukolo boye ezate mais toujours la Suzy ka epa na bango wana donc so lingi au participer na matanga plutôt là Suzy kaka to décorer yango donc to décorer yango bien donc tous à la presque chaque jour. Apparemment que vous PC intention trop dans ma temps est normal. Bon. Papa. Est normal dans le sens quand on parle de Suzy, tout le monde a plus sur la jeune et parce que Suzy aussi est vrai, hein, était dans l'œuvre. Donc des années. Mais elle nous colobaté tout abandonné. Papa parce que aza icône auto bosana raïto aza icône moko ya kosakana te donc soki tolobeli Suzy tolobela Suzy parce que Suzy azalaki na temps abaye kotourne azoleka et puis akufaki liboso Papa Coco asalaki neti alimaki mais tozosangisa mbongo tozosangisa eza ya yena oyo ya Suzy donc totie kaka nini moko organiso kaka no comment dire commission mbongo eza kaka moko partage eza te donc cotisation Suzy batu obsèque Suzy batu et Papa Coco donc toujours les bango sans polémique sans quoi donc toujours les bango. Voilà, merci beaucoup. On va partir que je suis déjà donc retenir par rapport à ça na yo moko ba tonya sika oyo bombeli ba to ba linga mwana ngati o ba linga yo na bombeli toutefois la bombeli bango mamba ya bien dès qu'à ma partage na ye mamba bien ba innovation sika ils ont vraiment motalanga partout et puis motalanga na site na ngai moko ya parti melanga riche na TV on a nazobunda na elongo na isumasia et na bana na ngai ya letokos qui sanga ela donc bazo soutenir maman na bango et ça là ye makasi et deuxièmement na laki na leba pour la biso vraiment tozana bodelo tolingana lobi tokokufa na biso tokufa ilo moko ya extra eza na mokili otenga na lobango à chaque fois parce que tomona bakonzi ya minene balala ngai mort ya défunt Mobutu elobelanga quelque chose
Parce que le président Mobutu Bueno à sa balle, le bal il y a solo. Il y a des types. Et pour que tu pas battre un comportement, tu as un comportement. Le comportement. Oui. Il y a un sans pénètre, Zahir et ça. Mais papa n'a pas de gloire à soi. Mobutu c'est que je me demande Mobutu ayelele Mobutu ayelele puis elombe bandi momoko ya bongo ya okumisa Mobutu ya kwa dori Mobutu mitala likamuza masala likamuza somo Mobutu atusana na omona ke Mobutu aza papa Mobutu aza eloko te tomona kutana bavie na ngai ya José Agua kaboye bavie na bazala batosakana te batokosakana te bana ya bandeko Mobutu wana me tomona kutana bango boye te auti poto mpe ayebeli normal Sadam akufa na zamba Sadam elingi koloba mokili oyo puissant les tout puissants les tréaux les tout puissants c'est notre Dieu Jésus-Christ donc tout bouka et ça c'est bien tout bouka tout ça bien tout soigner la relation parce que depuis Mobutu akufa na Maroc la gloire de ce topi sarai a Obama na biso batata so babinaka un père au mouvement populaire de la révolution et que ndaka kaboye donc matanga ne kuna yebita to so suri batu desa bazalaka donc voya Mobutu ya papa na so interpellaka biso makamebele kwanza yako ndia na fourchette fourchette ametika ona ndako ne azalaka boye yeso ametikala bata makasi bakita bakadafi bakita zamba kitaka na fika fa obi kadafi so yebisa ngai tokobandaka kobundana na makambo zanga tina tisuka wati en tout cas nous on va toujours tout ça conscience kaso so mutakufi tu toza wana kaka ekende zo nga pena ngala problème et attention qu'il n'est pas beaucoup que to swana la kitaka po mala moza ngambo ka toza na batu ko mutako lokotanga na zenia wa na yiki akutika ndako na wabo na kikuya tena na kwe mutako lokotanga na yiki na fuku sala bien toza na bodi moko tonyo kana toza lisanga donc on a bossé yango wana moninga saloma ko bombela ete aza kakete ya panza yo le bana e mama e tata e mwana leki bishiko yo nyatinga yo en tout cas na sepete na zoti na oseni siko pona makilone tika ko bima fona loba na yo pona zala libre ya kusaka na barantina oto wela na mibali to wela na basi to nini moninga zo ya yesepela moninga tamboli ya komiso kina ba combien de mituka zo fanda shinga banda kunya ba mapango combien yesepela kaka mpi yo donc tout le baraboy pour tout ça pas na za mo sampete tout ça pas pour tout yaka to idika kamas soki bolingisate makamba bobandeya kaka internet pe boleka te kosila te bandosala kaka po yango po esila eza mwa mpasi bakanga internet ya mwa mpasi me naloba yango so balingi bakanga internet na mondele yo nasalaka internet wana azala mondele akokanga kaka komunike na biso kongo wana yebi te otomo ata TikTok kala pamba TikTok ba chino afuna ila chino chino moso ayoka lingala ta savana ayo jitaka una mtu ba chino kusaka TikTok ba kongo ba comme ça rendre ça na TikTok ba kumubumana na TikTok via mutu yebo ko vina ye
mais ko établir on a kata TikTok na bwana kina mobali wana donc on dirait beaucoup les zones de kangabo il est comme ça TikTok ça place à de l'ur place à poster ça moto à déstresser moto à côté TikTok na mambosani na c'est qui na mais TikTok comment ça kanda ko besa to passion TikTok ils sont na kati ya moto zoyeba TV ya moto abala tu azalaka cheto azalaka chelite aza mugitu aza bokende kozona video na ya kala ba chana TikTok ndo azalaka mikuwa ukonda basa biloko na fomo na zia de mena bisana alors Zambé akisifike na kubina bodi msamaso na lobi ezaka normaliser l'émission peut-être na koloba mingi oyo pour retenir ata eloko moko ekosala biso makasi oyo nanga na badédicace te nazopesa dédicace ezalaka moko libanga mais oyo ezaka nazoloba nazosouhaite bacondoléance na ngai epai ya bato nyonso balingaki susi bantu oyo balingaki mpe papa koko mpo bato wana mpe matanga eza mpela simba mitema na bino la mpona mort ya susi nazomona la main d'or mama Béni Antonio azolela na biso mpenza elongo balobi na kati ya Belgique service traiteur ezaka moko ya mama Béni Antonio la main d'or aza na biso ensemble nzambe akonsole motema na yo nzambe akonsole mama Afi Milando motema ya papa na biso Audace Milando parce que c'était elle qui m'avait appelé le jour oyo ebembe ya suzi ngako nayebaka te na prenaka mota mama Afi Milando motema ya papa Audace Milando nde ayebisaki nga nde ngako na koti na kati ya komona suzi akufi nzambe mpena console mama Afi oza de cœur na biso nzambe akonsole mama Brigitte Mbanza tour de monde akendaki eza nzambe akonsole Blandine Kuma mwasi ya pembe akonsole Maïnga la perle noire akonsole mama Yvette Kiviengele nzambe akonsole bino akonsole mama Odette Desale Mpiango nzambe akonsole yo mama nzambe akonsole yo nzambe akonsole mama na biso Nancy Kake la foudre la femme d'autrui nzambe akonsole biso nyonso akonsole Prince Chabani akonsole Fabrice Mbala le leader a consolé Igete Ukolana mobali na ye a consolé papa de Vos Musoba Ali Bafukayo les Canadiens mais à solo les Canadiens mbale les Canadiens à solo a consolé Ali Sala a consolé Mimi Ankami a consolé Fita a consolé Astrid bino nyoso ba nganza mpenza asila mitima na bino on est toujours ensemble ba on a bosani bala sima kozwa kaka ba dédicace pour ba condoléances Nabino et Zambé na bosani a consolé papa na biso Falmance papa na mwasi na ye Nancy Falmance ezali nini moko ya munene Angers et son papa Feller et puis ça na ba conteneur et a puis tout cas ça m'a embellé donc là en consolé on est toujours ensemble. Voilà, merci beaucoup ma partie, merci à tout. Pour la vie, vraiment, tu as voté à la vidéo, vous partagez la vidéo, vous s'abonner. La Concept TV, merci à chef Félix Mokondi. Moi, c'est lui vraiment qui est très maman fille, à papa Audace Milando. Merci à tout. On se retrouve à la prochaine balle.